oza malamu mingi pona ngai elike na ngai oza malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakomisi yo na netoli yo kimelo na ngai kolo na ngai yawe yango nakomisi yo na sanzoli yo bateli na ngai kolo na ngai Zambe elike na ngai oza malamu mingi pona ngai bateli na ngai oza malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakomisi yo na sanzoli yo kimelo na ngai kolo na ngai yawe yango nakomisi yo na netoli yo bateli na ngai kolo na ngai yawe talela nani suso azali te soki nataleli moto akokufa taleli nzete kokwea soki nataleli mai biloko nyonso ekobunga nataleli nde seyo mokeli na nyonso yande papa mo kalo nifesa kozala ndako ya boye kotalaka libanda zoka maîtresse ndako ndengai siko bebe tumani nalingana mama mbamba tezanga na yamba moko nga misala te tala minazala misala te faut zola mo misala faut pas trop de visiteurs ni sus petite sœur na azamba camarade de belé ça azamba camarade de belé singa te bébé azazo makasi na koma kwa mbwa zira o camarade petite sœur mo ya oyo tali kaya beba le soir ça derrière ma camarade ba ya kate comment on s'est changé et tiens mais obi que nous solo baona j'aime que tu me regardes quand tu non mon amour il fallait à Zalawa ils allaient alors Betty je t'ai présenté la maison c'est vraiment chez toi. Après ici, ok, visiter chambre. Peut-être Zéla. Je suis dans mon état déjà. Salut. Salut, ça va? Ça va bien. Salut. Ah, quand elle vient, viens. Voilà. Elle s'appelle Katele Yamputu Fanny. Fanny, na prometa que na relaxayo langai. Comme on a aidé Ekita Mouchaïle Lola. Désormais, c'est avec elle que je passerai le reste de ma vie. Waouh! C'est ta belle-sœur en gestation. Parce que Aza précis. Hein? Tous appréciés. Diti. Oui, chérie. Ngai kandi yoki mon grand frère n'a présenté donc ya nyoso ponanga OK tout nyoso ponanga non faut rectifier c'est ton grand frère oui de faux à la limite ko ba nyoso te bébé hein non c'est ton grand frère de loba aza yaya nanga na lingami point barre non mais vous non na évité non c'est pas problème que mais na lingi makasa merci c'est mec na ngade tout ça bien tout ça bien oh tu n'es pas encore émission ça non mais il a tenu peu yaya et ngala tana ka boya na moi et puis na la table malembe yaya c'est bien que même moi ketcha même chemise oza kitoko solo seulement que les tika non ka solo la moi d'accord yaya ya souris d'accord merci na chambre seulement que le belle ngate merci yaya merci yaya yadi bébé kaboy ouais qui là le mot sepel l'antilik non mat mon sous-vêtement non ça lui bien pourquoi mon nom sous-vêtement si il y a couleur ça semble moi j'ai pas vu ça mais qu'est-ce que c'est attends c'est là c'est comment on a eu non on a été mais on a eu déjà il faut tout est zone tout doit
revenir dans l'ordre. Ok, papa. Parce qu'il me fallait 2 siècles pour te connaître. Oui. Mais maintenant, il me faut l'éternité pour t'oublier. Yonanga. Ça va, bébé, on va voir. Mais là, t'es loin, là. On peut... On peut tout visiter chambre. Tout ça là. Tout visiter. Ah, bébé, tout visiter ma chambre. Tout exploiter chambre plutôt. Ok. Isambo. Musala nzambi moko yembaka nzembo kombo ya frère wana Denis Ngonde. Uti mboka oye kanisa kinde mapiko ya kana nzite. Oyi sikoyo usala lokola uti kini boye. Ah mapiko kana nzite te. Ah faut sala musala. Soki tongo itani 4h du matin. C'est quoi Denis Ngonde? Nzembo za papa ya papa wemba mais nzembo yo yembi eza ya papa mboma o mususu wana eza Denis Ngonde. C'est c'est un mixage. Osanisi batu. Nalobi mais koko bakolo baloba quelque soit bien de la nuit. La soirée par état. Vous allez. OK, na suka zaka ciao. Tata. Maya. Awa soki tongo itani chapile. Donc comme le misala. Soki 5e koki lamuki. Kera yeko la tseyo pa bilanga izali. Ulona bilanga buti muna na kote ibanderi buti muna wana bubwaka grain ya ndunda. Soki tongo itani Gaban ukamati nzila ukei na leziba kego pepa mbisi oyo tubana kulia awa soki busalite Kishasa na mboka isa ndenge mokote awa nkela oyo monyo ayebi katre kwa mboka awa sabu mais na lubi terebu mino bubuti Kishasa te bende kuna mino bakenda ba poto ebele ba fa de gol mata de bundes mbala na no mata asa na poto musala mutumema ina poto yoko kusala bilanga awa pe meme yo na poto bukei visa ndengwana soki bongo te kusemba te Tata, ngomona olakisa. Na bien, te zela kila zela tika. Est-ce nga pena blondu tu vandi pena bole. La ningi pena bino mo bo mo. Nga pena na mutu na ko kesa bilanga. Na kiti pena na bandi de lona, na bandi sa so ndeni. N'importe quoi lo bata poto. Na lubi usa mutu te. Usa mutu te. Mabe, olo ba bien te. Ah bon? So nkela mesa na ngo, yango il est santé, ti lelo faute. Ah bon? Ah bon? Papa, nga boité. Papa boité. Papa, moi, je comprends pas, maman. Non. Au moins, na évité ngai na koma péché na kineko. Ko sa papa boité ziba. So boy boy fait botika na évité na koma so wapi na luka so nani na vanda so wapi. O kama mkoko alo bangala na ke lona bilanga. Na na mka 5 na ke lona. C'est bon. Ah bon? C'est bon. Ba o bazo lona bilanga. Na yo leki bango na. Ah, papa. Différence c'est moi talo kela talo ngai. Faut Azandambo. Azandambo, soza mubimba. Nous avons la même situation. Te ozana na kini yango tozana ngo. Ah, il faut s'adapter. Là ça bino bananga. Bolongo la idée makanisa Kinshasa o bozo da miliki da ndaku mapala ndaku bozo lia ofele tout consort. Awa il faut koluka. Nga papa na bino avana koma nena zaki wana na salaka bilanga na mboko. Mbonga bilanga mbonga pêche yango ne etangise nga na Kinshasa nena ya kubala ma bino na tangi na zumbo. Alain. Base zaki awa. Alain. Busu yo sabila biso futo sabila. Omoni vi oyo menaki. Yango te bana pe bako menango. Soki yo souffraki na mboka. Izate ke bana pe ba souffrir. Ndeti sikoto to ya kala mingi te. No ba mesani te mbala mo ba banda kokende bilanga ba ke sala pêche ba koka. Ozo kela bana. C'est médité. Ngomona yebi bazamba. Papa likamunini. Mvonta na yebi. Yo zoloba yo kutoka yana na inane. Yo ndongo zabo. Tala santé na ndenge kena ba Papa Lekina, attention, il faut du respect. Mais bazolo ba mabeti ata yo moko ale. Ngana osepela te. Bana ba yeka siko baba na osabilanga. Bando. Et bongo siko ton bana nga ba saite ba no liani. Boba no liani. Boba ne ko liani. Wana osepela ngote ale. O bieto zonga baba ni bali me na condition te. Oyebi ba condition to yeli ya. Toko dépendre kana papa te.
Le papa bandela biso na kulia na tongo a tout dépend na papa na âge à papa vraiment. Na boye na kokati. Na boye na éviter boluka solution. So gaban na boye mo ngana lo mama na lo ba ah. So na éviter na lo ba na boye na kokati. Na boye na kokala ngate. OK, ça va to bongisa ngo. Ngabana. To bongisa makama. Boza makimia. Hein? No bomesi na nteme. Malembe ici. Ba to bongisa makama ngo, hein? Boza na kimia bona. Ke ba gelek sangana. Kokola nanga na zamba. Nana koko na zamba. Nganda koko na zamba. Pesha ngona ngobana ningi nini na kubana wapi? Landa iboke zamba. Peshi yoto ke ngana yenda landa yena zamba. Ngamono la sonde ba. Na pesa ngakanda mo. Non, landa papa. Papa baluka. Landa papa. Papa. Parce que Rolande pas que ça nini. Yenda za kebuka bakoni. So Rolande pas que ça nini na nini kuna. Ewe gabana nenga za na mema bakoni. Osa bongo kwa nini? Osa mabele. Kwa nini ukola ba no mo. Osa bongo kwa nini? Yale. Osa mabele. OK na yo. Na mema ngamu. Muni na mema ngamu. Osa za papa Nani? Papa, arrête ça, plus. Mboke ningani bana mumba uti kishasa baye bakoko ya tata ibutu bakobenga kela yanga na papa leki uyebi papa onani kombo ya tata na bangozo kima ngai tata mwana ina nani bana mwana ka tata ibutu tata ibutu mwana ya liboso ya mobali kombo na ye nani mwana papa ibutu wana ko oya mobali wana ya liboso wana mwana ni ana mobali wana kasi bana na yeba yeti mwana ni moko tala suki mnaiti yao yaso mwana na mobali wali tutsoko katika kwanga ntololo osuna nzongo nite uche ukati bila litamu Kinshasa mususu wana suki mwe mususu tala ibi bali yo mwani tenga na mwani inoke kutala bangu na sukoli nanu ana basi ya mboka batonti tala lupango ngape na tele kaka na likolo na sokotala datala na yebso mane kito ga kito na Kinshasa okay na usali Kinshasa okay sana nakateka mikala na ngalo ba event tamangisa bango bakomema ngana kusala bongo te kokende totika ngamu kende tena kombengisa hiyo kali bongo papa na bongo tala mandefia mama la bango kitoko pembe tala kitoko kenzo kempi ya dogo bakala mpote tokeimba nguna bango otiki kongo na lokati baba kongo te machete mzwa na zangu ndiko zakitika la bako yiba te yakata kende bango te nakame kweti ndakala wana lokati te pona Masiya nangai oza malamu mingi pona ngai elike na ngai oza malamu mingi pona ngai pesa yo nini pona masosalela ngai yango nakumisi yo na metoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakumisi yo na sanzoli yo bateli na ngai kolo na ngai o zambe Fais-toi un effort. Nani, je viens de chez Motometa. Azar Kin. Nazo joyeux parce qu'il fallait Rolia, mais le voilà c'est mec dans la tête. Yolamba vers Rolia. Il ne faut pas bako ya pendia mona qu'il aime photo. Parce que il y a des blogs naturel bio. Ni comment on est beau lamba, on a lambé la et au lobby nous peut cabouiller qui est à son thé. Yo moi si. Ce que pour moi c'est
Tu attends Nani à la maison. Voilà. Et bino ba fia lelo boza makasi. La koyeba nyovi numéro 1, numéro 2. Ungalise lui boche voilà qui boje fait ça maman là. On toque à la porte. Oui, entrez. C'est faux. Notre amour. Ça va bébé? C'est pour ça que Oui, ça va. Et toi? Je vais bien, grâce à Dieu. Ah, tu m'as dit que tu vas déjà Aïe, Richard Vembat, non, le matin. Yes, c'est faux. Baya Bakaka. Où tu as perdu? Mais c'est place à fin de la page. Yes, c'est faux, on va dire. Na ucho musika. Il y a José Tumba. Oh, il y a Londres. Aza awa. Pour la maçonnerie, on a une agence. Tellement d'agence à Londres, il y a achat, vente, il y a des parcelles, il y a des louer, il y a des billets. Pour les adaptations, nous voyager, on a un bon billet au côté où il y a des déficits au solo. Déplacé où tu es? Il y a un José Tumba. Et bon, retraite. Retraite. Où? Vous informez tes. Ah! Nous informé, on lobby na bengi journée mobimba. Donc prière ndé les kai makasi, tu kai peko yambanga tenga ndé la quantité. Nous avons pas cause Té. Ngande compte nya makamna na ngolo kwa ya José Tumbazawa ya mona je sais que vous allez à la retraite, vous allez pas nous à la retraite. Mais quand tu me dis que yobi yetikeli kutu ba programme awar yeti sala boy pour na papa. Je ne disconviens pas. Ya koti nane nazi contre-temps. Pour de n'importe quoi. Atika iko programme na kunyoso. Un programme na lamba na ça. Il m'a déjà comme ça to on ça la route ensemble. Ah oui, non, on fait route ensemble. Oh, il y a besoin hein. Toujours la laine. Oh, on peut y aller pas. La vie de lamba, bon toujours au goya et non pas non besoin. Tu vas dans ma chambre, bon c'est naï bétona. Ba single on pour tremper dans la maille. On va saigner pour tu quelqu'un m'a mis ça au ça. Non non, c'est ça dit on a les qui ne koyé des pays. Yo tira ta muketela check. Je dis l'argent ils ont la chambre non. Eh, juste. Voilà, il y a surtout qu'à pour la méga. WhatsApp, naviguer. Imole makambo. Ça moyaya, va kota. Papa, camarade, ils ont tenu écouter comme un festival à tes amis par-ci par-là. Non. Hein? C'est bon, il y a eu. On a ramami ça. Non, non, mais tu me suis dit non, mais aussi. D'accord, si. Yo, le bon non, non, mais non, mais yo qui le bon anormal, on a séquité. Pour anormal, il est pas mal. Au lieu de laisser les constats, sur le commun, même pas de message, au commence de répéter, comme un cap un jour. Comment on a non, attends. Mais bah, aux ananda qui, on a aux alliés accompagner la bête. Par exemple, R est tel et tel. Antoine Azala. Nous remarquons bonjour. Nous savons que nous avons air libre. Tiens, je t'aime. Voilà. Et donc, vous n'avez pas ça. Ils ont un ndako komaka. Tout soleil na copine à Londres, Karim Mana. Aza bien, tout n'a rien. Comment ça? Na chika tibilo ni mama. Oyena singa bilo na omo singa ndia iti. Na bulika ba t-shirt apiye wana ba ketcho ni zo le mikolo ya na. Jordan, na binani mbala ngata didas. Ba ni tela ni ngata ka Jordan, griffe à Jordan. Chérie, c'est pas paquet de Jordan. Oh, t-shirt de Jordan. Oh, bah, Streling, Jordan. Et puis, chérie. Je suis. Tokyo, ah oui, il y a. On a des trucs qui sont cool. On a ta M, on a Bibi. Tokyo. On a dit chapeau bombilo américain. On va plaisir, on sait qu'à fond le minute. Mais quand tu as un roman américain, tu as manqué. Véromi fête. Fête ma case. Yo kintu tani na wewe. Yo sasa mbana ngabe kwani? Nalite. Ponga momo sina lingana ite. Cha à l'aise. Cha à l'aise. Wana wosi ya leni. OK. Chérie.
yala somoni présence donc on a orgueil moko boy orgueil ya maman tunakani na bien tunakani orgueil tando koma komi faible wa kuwa ya kotokuna balinga kalela kabo il faut marquer un respect chérie Koli faut katama Zambi na on bosse là la présence nanga tant na zaki te bosala été tu donnes quel nom à Bilamba toki kabisa ton ensemble bongo lamba mikola lamba loso tanto zaki lamba garantie mobali nanga makilamba loso nga misana nga nikende na yaka ala nambela mibula ba une semaine à tchala mais on est ton apporti maman va nous provoquer na salini yo to bando provoquer yo o alingaka boy tanda la chapeau loka ba américain tanda comme sengo papa ya ba foi boule ya ba foi boule ko se ka bolingo ta on comprend na moi c'est ka bolingo comme c'est boy comme c'est ça on est là bon mutu pona na kraka mbana on joue on azixé ma desu wana ati tomati bo aziki sango pour qu'appelle la yo bengi pour nous commissaire asa la sauce atia do ya tinga na bimana douche na ya kolema ba ngam na teko na moto na banoto kisango yumto bande makamno fa ko si sango pourquoi na linga ozela na linga ozela no bon tipo wa bani bani na linga na bani nanga fais moi si kasi bon Alex anga ouais asomela nga CD asalenga koli so ekomi siko koli ekomi so koli na kini basalenga eye amboka CD eza video te CD eza diske CD batiaka na boni mambolo awa ololobaka album afali ebimi awa fo olobaka misili ebimi ekoli olobi bo ozala radio te ata nini apili te baolakisa so bilanga loba papa leki loba bilanga eza mondele kote nini oyo na se kuna nde awilo longomba koko na bango azala boye nabi sikoyo toye mpo tosali kibuso bilanga kibosala ngambo wana nyonso wana ozosekisa nga kusima nga te lowa masa nao perisa ya na binoko tata tina biso apoto nga pena masa bashagi mavoka nga pena masa bagrigen kasa nga pena masa ya baplatador chisui nga pena enta pa mama mwana obeta lisolo mamu ya kini toza sur na kini te papa awe la kini te na bula bien ata biso awa te ngana oyebisa tata nzambe jongo tonana mona olwana volontier yana to solo na ituku pena yoki ke na osa bilanga na kitibo ebo to solo zepe o mankenga na mangyonde o mankenga po fukame na fukame te osona na te fukame taka mulai mutafukame alekio kana mulai siko nena tembo après aleki mais yo ndo ozaka papa leki mais na ndenge ata normal mwana obi déjà boy aloka lifante lifante ne mwana masiye na ngai oza malamu mingi mpo na ngai elike na ngai oza malamu mingi mpo na ngai pesa yo nini mpo na maso osalela ngai yango nakomisi yo na netoli yo kimelo na ngai kolo na ngai défendre comme ça tu vois dans des affaires vous dans la vérité faut pas marcher dans ma mensonge tu vois. Le problème c'est quoi? Conteneur, tu es bien au bisognoso. Conteneur, il y a 48 pieds, c'est 15 à 16 000 $.
Mais quand nous t'avons dans le mental, il y a 18 000 $. Ça, c'est de l'escroquerie. Pour l'année. Non, c'est pas de l'escroquerie. Oh, mon cher Yozo qui t'a la terre. Papa, et ça, et l'autre, tout ça, là, oui, bien, ok. Mais Yozo qui t'a la terre. Attends. Est-ce que ça, il y a qui t'a terre? Oui, bah, qu'est-ce que ça, si moi, je te dis que conteneur Ongana Zanango, oui, je vais Sikoyo, les roses ont 16 000. Maintenant, non, c'est qu'on se comprend pas. Moi, je parle de dédouanement. Ah, d'accord. Là, c'est connu. Et tu as dit que frais de transport, c'est 9 000 $. 48 pieds. Ma gouille peine dans le là, il offre aussi. Ah, papa Guy. L'arrivée de madame. Non, mon chéri, bonjour. Ça va? Ça va, bébé. Ouais. Et oui, que pendant la soirée à 3. Je suis vraiment fatiguée. Oui, que bien là. Excusez-moi la place là. Ah non, ça ne dérange pas. Oh. Et c'est Fora, tu vas la papa Molimo, qui lié caca beaucoup de moyens, t'es vu ce qu'on a prière. Voilà, tout ça. Alors ça quoi, t'es Molimo Kangi, on est dans le moment où on a pas fusion. Donc on a pas esprit de mettre les maquis dans prière, autre qui n'est qui tourne papa, n'est pas somme. Papa. Mais papa dit. C'est fort à côté de traite, c'est fort tout ça qui n'a pas ce que vous avez voulu me quitter les ouais. Oh tu n'y as pas. C'est fort où y a eu. Oh. Mais papa dit, fallait préciser parce que dans l'intercession n'a pas que ça bah c'est fort mi ba. Nga ne viga c'est fort moi na retourne c'est fort me soutenir. Mais chérie, et comme ils n'ont nini, et comme ils n'ont nini, donc ceux qui ont sa confiance en eux, et puis c'est fort bah nous anda ou bah nous ça ba piège ba nini, et ça la raté, c'est fort quoi anda na absence na ngai te papa. Et c'est que na programme à prière, à prière, à comment on lukanga na tandis qu'il y avait quelqu'un dans prière. Oui, à ça en Christ prière na copine na. Bon et bah toi la retraite et à j'ai qu'on nous comme et ça la raté. Et puis on lukanga pas mbali na anda na absence na ngai ça sens te. Et ça la raté. Anda lukanga ni wala sana bengena lobena c'est pas dans temps que papa. Na c'est pas dans monter. Na on prière na nga na on ba prière électrique tellement makasi. Dia belinga na ngati na nda. On permet le côté papa qui il faut garder votre maison pieuse maman. Sans bela rapona nda kuna. Moni ko attention hein. Ils ont raté et pour moi na nga abani maman ko tu na nga bongo c'est fort. Non, lui il n'a pas tort. Monsieur Marie mon ami n'a pas tort. Parce qu'il y a un qui Sephora à Amina. Or vous avez ceux qui 2, 3, 4 Sephora dans 4 églises. C'est pas de problème. Combien ça compte demander maman? Non, même si on dit malade, mais Sephora n'a pas de salité. Ok. Dans ce Kevin, papa Guy, j'arrive. Maman. J'arrive. Viens informer pourquoi il y a qui. Ah, c'est fini. Ok, d'accord. Merci. Comment c'est cette année les gens d'amitié? Ngai na yebi na Sephora mon. Non, toi tu n'as pas. Est-ce qu'il n'a retourné 2, 3 Sephora au moment, elle m'a jamais présenté d'autres Sephora. Non, vous n'avez pas tort. Et alors Sephora, on a soit dans l'autre Sephora. Tout ça là qui n'est pas à Wanda. Mais il y a que Mouninga n'a fait peut-être Nanda connaît à c'est exemple bloc aux écoute ça mais le bébé ou quand ça va pour la moi c'est il faut combattre ses amis là. eza na ndenge mabe te so nabengaki ye parce que nayebaki ke décembre yango oyo na naposa mwa biloko ya oui aza mutu na yo mutu olakisa ngai espe balonga olobai no kenzo solaka na ye parce que aza mutu moko asolaka bien toza na point nord wana na ye moko le boss Jean Chibo bwa mais nayebi ke reto makambo ezali mone koyoka te te basi point bo molema bango tu bozala wana tozala wana kasi on va expliquer pourquoi dans le numéro n'a été ouais expliquer maman n'y si longa expliquer parce que pour voler le roi qui oh non nayo merci de toi nayo kenzo nayo yo kanisa kande babenga ko mobutu oza pe mobutu wapa même photocopie na ebite so pe na bengo nini yaya audace ni nango penza na yo na ye bozui boke luka mamisa tina ndaku na ye bolie nini
bolongoli penza pe makolo na bino ko banda ti bokeluka mamisa na ndaku na ye oyo azaka na mobali na ye eza nini Yo n'avez pas mamisa. Mamisa camarade na l'amitié n'a pas d'âge. L'amitié n'a pas d'âge. Ngasi na zem poli oza très impoli. Camarade mamisa so disona akbananga. Oya ko musabi yo. Eza na te. Ya ta yo moko mosa libala. OK lukela ndaku na ye. Na bien. Okana bulanga. Ngane kezana. Yo mo mkena obenga pe ya mutakala. Obengi nga mutakala. Est-ce que la cosa na idée? Mama, esho what? Finga garçon na. Eswenga OK benga garçon. Mobali ya mamisa ndako benge garçon. Pourquoi libandi? Ah ya garçon. Ya zana ba limite ko. Zana ba limite. C'est bon. Boni o dépasser ba borne boy ko. Parce que moi si na ngai c'est qui me peut. Ata moi si na yo te. C'est faut autant que c'est bo bimana za moi si no te. Moi sa libalo baby c'est le foyer na ye. Yo tia e wapi? Bolongwe penza ko bolongwe awatina ndako na ye. Ya makamba charisme te. Ya. Bokepe kuna bokeko loba o bino ba cousin na ye. Yo nani? Tridon chama. Yo nani Kenzo chama. Na loba makasi. Faut dépasser ba borne. Comment boke luka mutu pe na ndaku na ye na mobali na ye. Yango bino ba jeune garçon ko banga suma kamte. Kenzo kanga muna ko ko na kisi. Na déborder trop ça jeune garçon. Oui. Yo yebike bazala ka bango na mamisa. Yo faut luka ngana to sala parce que Kenzo, ngaso luka lipa ko ngande boulanger. Na kezana mo mke kwa yo. Omweke ko seke bolingo te cho seksa. Kota likolo kuna yo okataka kuna no nani yango amata likolo banokata wana ngai pina na temi boyi nga chapelet na longwe na temi na bandoki kata to yaki awa na bilanga ko to yaki ko ngane tinga na yena ngana neti boyi ko nazo regretter na yeba tina omata ndeni yo mto simbi lisheti si to yaki awa na kata bilanga to ko sana yo yaki po yo sala yo za makasi yo sala rango sala ngo ngana yaki apona sala papa na mama batiki biso batindi biso batika yiko na foto melo yango résultat oto yako sana résultat to okay yebsa bango clair ngala sala hité yo ne mtu sala ki ikoki oh chap na ebite yo mona ngalo kwa camarade na yo nazo yebsa ona sa te ozo ka te gabana ezani premier na ngai ko oh ngala pétition sala so comme ya kanda to tiki ngana osala dans sala te na yebsi na osala te on ça te appelle on ça on ça là yo muto yeki po sala gabana to lo ba pe musuma ka ndenge pina ya ta normal et c'est biso to yaki apo tout ça na misala ngala kanga mina bino ndeza boye plata d'or auti poto ayi azwinda kuna banakini wana so ina bandal papa ngala tika la bino bokei na bino village na yakaka ngala ye apo na sa bilanga et puis yo zo appuyer petit na ngai yo ngo insiste to tika na kini alo yebsanga na kata babilanga bani ngam ko msubo usutuka ka bana bis kozela ka na koteka bino so idemi kala so kinini so ina ko tsaka mbongwa ni pour na yebi puis na ye na yebi kopite ya ngwana na kozonga tena so ki kalungu so ni babenga gaban tina ngai nzele yo wana so mono sipil na ya azapi fia village ko tele moko so na calme ma suko na bash tala webi na ifso tala tala ko wana tala oh tele ma yo zoba suka tele ma timba signé tele oh si petit signé côté la idéologie akini petit so raté plan oyo ngazwa suka na bash Gabana
signé petit. Oh. Oh. Gabana. 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 Oh, je sais. Mutu betera yo pense no mwana na yaya yo tamba malembe bondeni ni yaya nini isusu yaya awana awo pemi okomi fene ya pema nini oh okoka tene kunase buya yo bosani bilanga bisika toteleme oyeza bilanga mama ya mama leki matondo Janet siwo yakomi nini yaya awana awe te tokende kaka tokende oh kila yo mona ngokini oh te elekisi oh okomi benda fene ya penda kusiko kuna na kimbo vivandeni siba pesa kasina memelo machel oh ngumuntu na kita mbangu yo no mono na bilanga na biso yiba bangu batya bona mo makora mitya masiye na ngai oza malamu mingi mpo na ngai elike na ngai oza malamu mingi mpo na ngai pesa yo nini mpo na maso osalela ngai yango nakomisi yo na netoli yo kimelo na ngai kolo na ngai o yawe yango nakomisi yo na sanzoli yo bateli na ngai kolo na ngai o nzambe ça l'a bien été problème ya ngana mosi nanga et comment interpréter mon bébé bato mosusu comprendre soki nga nayaki epa na yo parce que osalaki batembe tomona te mpe na ye tose présente ke toza bacousin na yo le mal ane ke non chéri nazobandela yango te mpo esala mabe nga bana yango mpona explike ko toutaki na kote tokomeli na bétise okamana no Sephora oloba awa Sephora ye awa koloba tona lopango oyo tozali baporte ebele motu moko toyebiki no yo ozalaka na ndako ya mwa mobali mo quelqu'un oyo obimaka nanga mais Sephora degré agangi afini biso ba incapable comment toza ba gigolo comment efutelaka nga ndako comment olesaka ngai Sephora a débordé je me suis dit Mami ça, a son été expliqué Sephora que nga na ki nanda kuna ye koluka ye pour que Sephora aya ko manquer respect à on pas c'est-à-dire que nous ta ko kutina ngata ndako. Mama ko mali banda lupango wana etamo ezamo ti ya ki jour wana na silika ki makasi na matek parce que mami ça a betel Sephora que nga na ki nanda kuna ye pour que Sephora ko finga biso na niveau finga li biso a expliquer comment na vivre comment yo sala ngana za la main. Non, je ne pas jusque là. Pas jusque là, mon amour. Pas jusque là, mon amour. La Sephora m'a comme na bisoté. Jamais. Sephora a nous embêté. Comment expliquer Sephora aya le va tous les cas qui kuna. Ami ça donc moi n'invité. Donc si ayeba que non d'accord garantie me payer ça. Donc je peux dire $100 et que ayeba Mamie ça me paye. Si vous payez au sommet de la chemise, c'est-à-dire que non, mamie ça me doit c'est ça. Non, s'il te plaît, coucou ma niveau à la tête. Non, comme niveau là. Jamais c'est pour un comité de makamwana. You can explique. Au moins je te dis qui a. Au bando style qui l'a ngawana qui ni ando ibisa noke pourquoi boya ki nanda ku fali pa boya. Ndo benga na ngana bima ki ana ki maman na kindela ki umari. Na ki ko lobela na ki gangile na ki silki la ye. Par rapport à Jouande Sephora ayaki nanda kunanga alko ki conversation na ndi na ko bima na ngai de Sephora ayaki kuluka bino peut-être. Mais on a coupé la Sephora. N'est-ce que l'objet de la Sephora? Chérie, je te jure au nom de Dieu que moi, Sephora n'a pas dit les mains.
na comprendre qui est Trilo non Trilo akana iso ba garçon ba c'est non chérie ne dis pas ça s'il te plaît si na ye abete la camarade na solo tu vas qui peut na silike là qui au Sephora après non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai chérie yo kanga papa mais na seconde na sélio ilo moko moni ndako na futa ngamo ne biki na ko futa moteme ne biki nzamba osunga na bandenge tu na luka na ozo futa chérie aussi ilo moto parce que obunda na tenga futa la konda chérie non ça va c'est déranger non futa na mais c'est déranger pourquoi non oui ça moninga non ko se kamana na pour me botter ça ma passe na te on mi futa la ndako on va na kamana na kenzo mais c'est pas grave chérie na linga kayo pour le moment na bona na futa en tout cas c'est fora après ndako na ngaité aba n'importe quoi non chérie na yoki mais ngana oki luka Sephora luka ibosola nde bosola na yeba kenda ko kolia na biso na kenzo kolata na sa ngamona mo non ça na biki na sala tena nzamba osunga na ko non luka kimia oya kami ba problème ba luka ba problème on a été à faire comprendre les comment on commenter biso on va même kenzo so côté ne pas expliquer non non le blessé vraiment naza mwana liboso nazaka motema mabe envers yo te envers bandeko na yo te envers libota nyonso to me mama azalaka su te na manai kosunga bino en 100%. Même ndako oyo oza parmi na mboka oyo nga na tongelo ndako ya brike babrike oyo banda kota Kinshasa na tiango na mutuka eye ti mboka nyonso parce na yebi oza papa nanga mais nasali bino nini je ne peux rien na bambongo nga nazalaki na mongo mosala babloke bakonte na nga nyonso tu mbongo ebongi na entreprise ngam nayebi mbongo te papa okolisi nga nazalaka moyibi te puisque mabemisi ngam na détourne mbongo wana basaisir babien na nga nyonso tu ndako na Kinshasa ndako basaisir bamituka na nga basaisir compte na nga na banque babloke ça va déjà souffrance pe compte bancaire bongo elekaka mobali ezalaka bongo te or soki asalaki yango mpe panamsoke nga tozoboka te na bana nga leo na siritourne na village babiju nyonso na te bilamba nyonso etekami natekamilamba 4 ya pamba nzambe mpona nini boye nzambe mpona nini motu mosusu vraimen yebongo badetoni mbongo me bakani mobali na ngai yango moni papa ongola motema so oyebika papa ngana kokufa kala so oyebika likambo mosu banviyaki nde bazotongela ndako ifale telema ezala etage mais sotani ndako etikali imani naza na sebo nana otongelo ndako nana osalisa fongola motema fongola vraiment nzambe na ngai na minute oyo ale mosala ezali te toza na eloko te babiju nyonso tateki ale babiju biloko elama nyonso toa na eloko te papa fongola mwana motema papa lubanga nayebi ngala kotika mobali na nga te nakokende lubangai nayebi likambo ale soki nayebi yango te nzambe likolo kana za likambo te ale ngai nayebi loko moko te oza mwana oyo ngai nakoti na pasi oza kosuma ngai tala ndako yango etelemi na mboka bato bana koloba na mboka ebutu batongeli ye ndako babrike awa na mboka oyo nakamata nyonga motu te okenda mpe na Kinshasa okenda na nyonga motu te yo olunga Kinshasa olunga mboka okenda Kinshasa mwakana abalanga patikala na apesa nyonso atikala ata na makambo boye ute wapi esengi oparte ok papa motabatela bayoto kutana na bandeko na yo naza na problème te nasungaka bino nyonso tu papa pardon nakokoma na niveau naza nango te papa pardon sungaka papa bana nga bamesala na vie te bamesala na vie te mana yo Alain bana nga bamesala boye te namonaka bana okata bilanga moi namona papa pourquoi nasali nini nga lela nasali nini mpona mérite pasi oyo nasali nini yebisa ngai nasali nini non papa oza mobali telema nga nayebi biloko te bokilo nga nayebi biloko te nzambe likolo tala nzambe zei nzambe ayebi nga nayebi biloko te nayeba eloko ya motu te bilanga motu na nsima te awa na mboka
comment moi na bakamba boy et que comme il a yé oh mon diable nzambe na ngai pourquoi botika ngapo oli biso totindelaka biso yango zu tozongi lisusu awa oyo eza balieni oyo eza semence nini bazobenda bato na singa bamata deja bakitisi bato eza bato ana kolemba te bible eloba allez-y le léopard kenda allez-y kenda liboso sa mobali telima kenda liboso za mobali nzambe osala biso grâce tozonga kinshasa tozonga na etat tokinzela moko bien sûr nde naolobake je pensais pas que nakozwa yo mais nazwi yo lokwa nazwi yo awa dirais que bolimo na biso esuka awa te so tozongi kinshasa nazalanga na poso oboya te je savais pas que na mboka mpe moko boye kozala lisolo mais na certitude ke olinganga tozolinganga mpo kaka to ete ya solo okoprouve nango oui c'est vrai tiens biso kalikoma mtoni quoi vas-y c'est vrai ya solo yo oza moseka kuna kokweya oyebi mibali te nga naza mobali ya liboso epa na yo seke oza moseka ngai mobali ya liboso epa na yo tala ngai nini me olobi olingi ngai no te boye te oh kare biso tosalaka boye te biso ntina likwela biso kasi tobalani nde tosalanga bongo ngai ntina obala yo apres nasali makambo biso na mboka na biso ezalaka bongo karen te biso na Kinshasa mwasi lokwa yo na kitoko na yo tokendaka bapisine tosukolaka tosimbana kasi wana bino kuna te topesanaka te ozokopesa bizi mingi teleki se ngai mpona simba yo boye ekomeka boye te ntina likwela ya tokabona po anilimbisaka ye makopini omoni ya komonela te mpona sengi pardon nalingi ade te tozala nde na problème te na miso na liboma na ngai efani tika apasa ouais ça va bien nazalaki invité par kikinge soye moko abengisena buso kikinge so bengisaka bon yebisena mabe nga tozanga meno même topotene tosala na babesasi même tolobana obenge ndenge nanga sandeni na siple yo ozali na foto ya kokama ya minene donc nde nakomi boye nakobima nanga mpe na jide na ngai nasala ata 3 jours libanda libajete nomona mipesa accès ya dia kominasi c'est une bonne chose un peu ce pays pas sur vivre on l'ingana le corps l'ingana acheter pour ça va venir non sans maya oui yaya depuis na lamuki yaya bino kaka boye nani yo yaya lelo na constater la tongo aleleka kolala ngai lelo tina lali na lamuki esali touche nalati amoni esika petit déjeuner na nzamati oboye simba te yaya mais kasi so petit déjeuner okoti na douche na cuisine osali okoti na cuisine osali pardon ogiebisaki yo te asala mosala te yaya
Donc on dit là, yonde, ngate. Et pour ma petite sœur au sala. Hey. Toi là, Azanan. La zone tourne Azanan. Pona. Ça commence à bien faire. Monio, surtout continuer Kabou. Et moi, tu sais, Guido Tigui na ya on expliquer le retour au Kabouagi. La salle a reloadé. Toi là, tu la fermes. Hein? Et puis, on a ton robot, Salina. Et pas besoin de rosser la tête. Comment ils vont l'accent? Mais explique-moi, c'est quoi? Non, c'est. Non, pourquoi le bâti? Anniversaire Marcassi. Ah bon? Oui, bien. Non, mais t'as mis dada. J'ai des sortes de choses. Ah? Oui. Oh là là. Mais quel zawapi? Oui, mon téléphone est où? T'es là. Et là. Tu peux sortir s'il te plaît? Et là, dit. Non, tu peux sortir s'il te plaît? Impoli que tu es, tu peux sortir. Il y a balioté, au beauté, au simple rideau. Regarde-moi cette sale fille. Ok. Marcia. Comment ma copine? Non, ma copine. Il y a Kakazanda pour nous. Non, il y a encore. Gare à toi. Na lobby. Yo le kono kabana yananga. Et walo kuta. N'est que le début. Nani, si tu te souviens, mon premier jour na yaka. On est là télé. Salanga de bien te. Kanango déjà. Donc ça fait souka. Nanan. Omoni yo. Nan ba balioté. Omoni ko kokeli na porte. Ndemo pimela. C'est pour les wendeni. Mwana papa na mwa. Non pousa na te. Ndepo ali dia kala za la moi sa kala za. Non ya. Na koti. Oh là là. Na koti. Nandeni. Koti ndikanga te. Yo kasinde na peso respect na zo bano. Oba nani na elate nanga yo nani. D'accord. Wana ni so ningi guerre au monde ngo. So ningi guerre pendo okuta guerre. Ngana yo penda ya guerre yo okuta ngana penda we banda to banda to sa ma chérie. Pas de quoi. Mais quand on a besoin de respect mon ngazo. Na ba camarade na ko meka te. Ko meka ku tu soute. D'accord. Tant que soit na ezate yaya. Quand je peux ngana yo. Ngana yo total balali sana balongo la côte. Ouais poli makasi. Moi presque impoli me souki, ne place yenge bandi. Tu n'es pas yo biso. Et yana ngamo kuta ko kangate bongo yo. Yo ngasi ko na sera ko assemblée ya mbote ngwana. Tama boko no pepa oza omoni yo complexé. Ezalaka komo ya na bolingo. Ntikina za complexé. Ozuni ko nganza mina ndako loba. Keba na yo oyebe pete mto yo lo ya. Et puis écoute, keba na jour J. Yonde keba na jour J moi c'est ko faire lobby. Yaga okuta na bomi yo. Omoni na ko poisonner yo to poison. On verra. Wow. Moni mwana ngalo tina suka. Noti côté, nati kolande noti côté. Oh bandi boy. Ah total. O deti. So yem no salara ba blague bo tomber na pula mabe. Masiye nangai, ozamala mingi pona ngai. Elike nangai, ozamala mingi pona ngai. Pesa yo nini, pona maso salela ngai. Yango na komisi yo na netolio. Kimelo nangai, kolo nangai, oh yawe. Yango na komisi yo na sanzolio. Bateli nangai, kolo nangai, oh zambe. Elike nangai, ozamala mingi pona ngai. Bateli nangai, ozamala mingi pona ngai. Pesa yo nini, pona maso salela ngai. Yango na komisi yo na sanzolio. Kemelo nangai, kolo nangai, oh yawe. Yango na komisi yo na netolio. Bateli nangai.